Losako Omokabino, bonjour à tout le monde. Yasolo Tebana Soni et Kolo Congo comme mécéniteur, comme Kaka ndenge topesa ilakana biso ete topesa kabino maye mazali koleka na kati na mabele kolo Congo mabele bankoko batikele biso Congo mboka monene ntadi Congo ya solo te oyo batebele baza koyeba te nzambe ya mpungu tule na pambola moko na kati na bino bana bilaka nzambe ya mpungu tule ndo azana kati na bino Vurusi kimbangu dan tungulo azara kati na moko na kati na bino. Mama kipa vita ndona asunga bino. Yes, ya solo yende azali mama kolo révolution. Yende mama oya pikaki. Oya mama na nilonde bango niswa mitiki na kindumba wo. Mama wana loba kite kindumba tengala ko butla beli koloko. Ya solo mama olimisia Alimi mabete, nalimi na ngai parce que na komona musala mama zo tambula malamu te. Musala mama na malamu zo tambula kaka kolela. Ba mama musala o pena ba mama zo tambula malamu kolela. Ba mama baza kolela. Ba mama baza kolela. La solete na lakisa kibino maboko. Lelo ba mama baza kolela, bandeko baza kolela toko suka wapi. Toko kene wapi. Bilyaki biso bikoki tosala ndenge nini mboka koti na kati na insécurité lelo tokosala ndenge nini mama tuna pasteur te kende kotuna pasteur na yo mama oza kolela ndeko oza kolela ke bokoti na kabaka te na insécurité kende kotuna pasteur ba pasteur yo mosala nzambe me makambo nini oyo eyeli biso ndenge nini Makamu eli biso pasteur yo mokengeli mpata. Yo prêtre yo mokengeli mpata. Yo politicien yo leader politique yo mokengeli mpata. Bona bakengeli mpata na bino te ba mama batata bandeko. Komi konela te. Monela te. Ce n'est qu'un débit. Ezali nde bandeli. Ezali bandeli masolo. Wana bonela nanu te. Poete ya solo maboko na bino na tondi makilate maboko na bino ebele tondi na makilate oyo baza kolela baza bana belaka te oyo nyonso aza kolela na oyo aza komona bomitu na bino moko oyo aza kolela engaye biso te lobela ete oza mwana bilaka te oyo elakisi ozolela oyo mwana bilaka te mwana bilaka kolela te na moma oyo mwana nyonso ya bilaka nde akozoseka kaka ebali eyeli bango basigale les cigales mwana bilaka koki kolela te na moma oyo mwana bilaka koki kolela te mwana bilaka po ete na ntango to bazali koloba bandeko Bozali cohabiter avec des criminels. Bozali cohabiter, vous êtes dirigé par des criminels. Congo, Mboka, l'Italie, Congo d'Antotila, ezali wana ba encercler bino, benemi ba kote la bino meke. Avie baleki ko ya Rwandais,
Et bandeko tonisa bango bazo préparer maku bazo installer bato ya bango bozo boko habiter na bango tolobaki nini basombi mapango nana yokaki te papa mama yo yokaki te tolobaki ke basomba mapango batonga bandako wana boza bavoisin na bango mapango wana efongwamaka te nayoka te papa mama nani ayoka te ke toloba yango la chaîne oyo ya biso bandeko opération tolindako bandeko botelema e bandeko bazalaki na bango bazalaki na kati na maseki e bato wana basinstallaki bato wana bazwaki badisposition na bango nyonso badisposition bazwaki ezalaki te bakomi nyonso eza permis parce que boza na kati na distraction baza kodistraire bino dans plusieurs choses et bango baza s'organiser en créant des bombes à retardement et des bombes à retardement sont là. Les effets des bombes à retardement ont donc mon anamabele Congo ya mwana. Et vous plairez pourquoi? Boko de la pona nini? Totunano boko de la pona nini? Autant que vivre les bandits masolo. Bayaki le kola, comment on appelle ça, les anges. Oh, bazo ya bakoti. Et bazo joapé à biso bana, bazo formé bango. Ba formé à biso bana, banani. Na ba mindele occidentaux, na ba oyenemi na biso ba pays africain, bazo ko ba moni biso tona facilité moko, mituna biso nde ba bolé. Les baza ko ya bazo ko kota. Indien, pakistanais, libanais, chinois, tout, africain, sénégalais, nani, montre na domaine na ya lutenya na doué na botia na formé bango bazala boy. Na formé bango bazala kuruna, na formé bango bazala boy, basali nyonso. Et bon vous avez que wapi? Bozalaki wapi bandeko totuna bino bandeko na biso bozalaki wapi to banananu na ba oyo basaleli ya nzambe vous des pasteurs des prêtres des évêques vous étiez où quand ces gens-là s'installaient auprès de vos brebis? Vous étiez où pour aller à vos brebis? Attention, celui qui est là à côté de toi, Keba, Azamoloki, Azamobomi, Yako Liayo, Agosasayo. Voilà, chers pasteurs, chers évêques, les soi-disant les serviteurs de Nzambe, les serviteurs de Nzambe, de Bango, nous l'appelons les serviteurs de Dieu, tout Dieu na Bango. Pour se faire la combo na Dieu na Bango, et voilà, là nous sommes arrivés. Bolobini, vous les serviteurs de Dieu. Bolobini, nous ma saleli Nzambe. Awa peuple, la bino bakomi bomana. Awa bana na bino bakomi bomana. Bana na bino botiaki bango na balabala. Bakomaki les enfants de la rue. Bana na bino bakotiki na balabala. Bobengaki bango bakuluna. Bana na bino bakotiki na balabala. Bobengaki bango bashege. Omoni sika bakomi bana na bino. Ba maman bo garder bango, botie bango l'église. Ba maman bino mo sambelaka. Te bana tika bango, débrouillez-vous. Les enfants, débrouillez-vous. Amusez-vous. Bana ba koteki na ba contact na ba nyonso wa profiter. Sa mère est à l'église, hein? Sa mère est en train de prier là-bas. Et toi viens. Voilà. Tu sais quoi? Tchiki, va nous préparer là-bas. Et vous de l'année. Vous plairez pourquoi? Ça c'est l'éducation. L'éducation de base que vous avez enseigné à vos enfants. Et les autres étrangers ont profité de votre naïveté, les autres ont profité de votre ignorance, ils ont récupéré vos enfants. Voilà. C'est notre éducation. C'est ça l'éducation. Et vous plairez pourquoi? Dans une nation comme le Congo, aujourd'hui, le Congo n'a que Banana Bissomoko.
bakongo bomo ba parents, bakongo bomo ko skolu kambo ko le ka ba parents, encadre mes athées, distraction ces athées à préférer ko sema mbeli, bakomba kuluna, leto baniko lo l'état zalaki wapi, pour ça musala l'état lutter na joaki na ko bango na kaskadja makasese, kadja makasese bazongi, les grands numéro 1, na bango kuluna numéro 1 a comme grand bandit. De Wallace, ce qu'on a vécu à l'époque de Mobutu. Vous voyez là qui va procès à Wallace. Il y a Wallace, vous voyez bien. Ils ont quitté. Et c'est encore plus pire. Parce que Bokani va beaucoup donner mort. Mais ils sont toujours là. Moussala malade qui toque. Moussala qui toque. On a presque mondé là pour bomber la bino bateau. À cause de la Borgana, tété. Banana bino moko va saler la bango. Moussa qui top, bon la peau d'année. Bon, la peau d'année, bon la thé, il faut applaudir. Bravo, bravo nos enfants, vous avez bien fait, il faut continuer, bah trafic à organes, parce que c'est utile pour côte en bongo. Pour PIB, la bouche de matin, il faut qu'on vend beaucoup à l'extérieur. PIB, la bouche ministre de l'économie, la bouche de lobby, pour PIB, à Congo et Mata, il faut vendre nos organes. Il faut fournir nos organes. Bah organes, bah côté kabana, koboma bana, voilà on fournit PIB au mata, beaucoup de dollars et continue à catiner le Congo. Hein? Vous avez compris? Vous avez bien compris? Maintenant pour votre compréhension, il y a sur le thé, pas dans sur le Congo, ntango yufweni, bolé laté, bana bilaka bolé laté. Oh nous sommes moins bilaka bolé laté. Je le recommande de Kotoben, chien de Bissot Zerek Warate, le lac à Boulous Kimbango, papa on a bien Kolobate, Albaki dans l'opération de Lindako, Albaki to Sara, Toking, and Abisso, Banguna va côté de Bissot, Posaraki Wap. Bon, on a théâtre, si on théâtre les athées. Beaucoup n'a pas de théâtre, si musique doit continuer. Alors, vous mettez sa musique. Vous mettez ça va concert et continuez. Arrêtez vos distractions là. Voilà, man de combat sur le Congo, Nyosowana, Otakomona, na Katine, Congo, la justice de complaisance. Avec un français, justice de complaisance. Otakomona, c'est ridicule. Devant tout le monde, comment la justice de corrompu. Oh, bah, si c'est pas corrompu, c'est vraiment ridicule. De voir que ce qui se passe là, c'est quoi? Oh, un théâtre nini. Théâtre nini, comme on a mabélé Congo, on va dire que Bélé Bassa Koye Baté, voilà, la justice corrompue aujourd'hui, des irresponsables, des complices. Bassa na tête à pays, et voilà, Mindele Bassa ko separa que oui, bravo, bravo le gouvernement congolais. Et ça continue, il faut applaudir. Il faut applaudir. Mais quelque part, c'est la honte pour le Congo. C'est la honte pour le Congo. Niveau de communauté, c'est trop bas. Mes chers amis, c'est trop bas. Et ça dit, quand on a niveau de la présidence, on a niveau du ministère, on a niveau de pays mobile. Pour dire, la majorité, mes chers amis, écoutez-moi. Présidence, et ça comme l'individu. Et il décide, pour la pays, il sauté. Le ministère des alliés, on va chercher la responsabilité. Ça plus que la présidence. Tout le monde parlement les alliés. Parlement les alliés dans le bateau, il y a Boigna, que Parlement et soit comme décision, n'est la population dans souffrir et puis ça commandement que yes, ça ne va pas de loi à la population, nous devons faire ça pour aider la population à encadrer les gens. Rôle du Parlement, rôle parlementaire. Et un rôle parlementaire. Ben, nous comprenons très bien. Bon, parlementaire, il fallait pas décider que non, il y a un, ça ne va pas. Comment interpeller le ministre intérieur, le ministre de la Défense, le ministre de la Jeunesse, le ministre de l'Éducation, interpeller tous ces gens. Pourquoi ils ne font pas? Moyennant l'argent. Et vous, la masse, population, tant que vous avez ça la route pour défendre la communauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tellement qu'on revendique vos droits. Vos droits, revendiquer vos droits, et non. Tant que nous avons les gens s'amusent. Les gens vont avoir la carte de distraction autre. Et voilà les dangers là.
Le danger maintenant est là, c'est ridicule. Parce que mon Kabobimba, ils ont un chaos, et l'autre, mon institution, mon marché, ça institution, mon côté de marché bien en Congo. Par contre, que non, au moins là-dedans, oui, on se retrouve quand même, c'est notre valeur. Quelle institution? Quelle institution? Total. L'armée, on défend la Mboka, Munguna Kota, l'armée médiocre. L'armée Kolobati, médiocre, médiocre. Et le Komoko, tous sont des commerçants. Quand on dit, il est général, donc il est commerçant général. Il est lieutenant commerçant. Donc, nous sommes commerçants quelque part, parce qu'ils aiment bien l'argent. Justice est athée, état de droit est athée. Slogan. Ok, muto ke no funda, lelo ke no funda muto, so za mbongo te mo funda muto zate, o se retire ka ma bongo. Na mbongo te, tike ka sa, ana se na le funda nini. On a besoin mo funda zate. Yo muto ko se plaindre, ba il se faut funda pe ya mbongo. Mais ngane ko funda muto te tara. Non, awa eza justice ya ndenge wana. Muto epele ko sala mabe nda ko na mbi, yaka toke non na la police, tu dois payer. Oh. Mais là, tu vas menacer quitter si tu dois payer. Tu dois payer. Mbokane. Bishasa mi mbokane toujours kini wapi. Batata ba mama toujours kini wapi biso nyonso. To mitala na biso moko en face, to ba toujours kini wapi. Ne vous en faites pas, ntango yefweni. Ntango yefweni ntango na Nzambe ya pongo to le de koki. Et c'est là qui te comme on a pour te commis. Bon, là, très bien. Bon, là, très bien, Manabilaka. Et c'est là qui te comme on est si quand tu commis de l'autre toyeba, bon, nene, nan zambe, en pongu, to lendo, oh, te négligaki, pour te yokela, qui te yokela, qui est d'homme. Et donc, il y a des bichons zambo, il y a des Grégor. Et Grégor, là, et moi, si tu commis de l'eau. Et moi, je ne la pas d'année. Bon, mais Grégor. Et Grégor, n'aime qu'à l'ingit. Makila, et Grégor n'a pas eu d'alingi par organe. C'est votre Grégor. Si vous avez la pour l'année, bon, moi, je suis et Grégor n'a pas bango. Nous il a qui bino et d'homme, ou il a qui bino Nzambe na bango. Nzambe na bango, wana mutalingi ne Makila na bino. Makila bana na bino. So vous avez Luka Moyeba, Makila zo keniwapi, te, Grégor na bango, balingi Makila. Nzambe na bango ya Illuminati alingi Makila, Nzambe na bino. Nzambe na bino alingi Makila. Vous comprenez? Voilà, vous se retrouvez. Papa, maman, s'il vous plaît, partagez. Katata parti au Nyonso, tu vis 18 minutes. Au Katango, Tindel Bande, comment comprendre que et sika Bobungi na biso, et sika Mayele na biso, Suki, ne Nzambe Bandi. Nzambe en pongo tole. Mayele ne bandi wana. Ne vous en faites pas. Oya yeba na bilaka, ntango na bile koki, ntango info. Voilà ntango infweni oyo takoloba mokili ezali ko baluka ntango infweni makamunyo soto belelaki Nzambe Nzamba koki sango abali ko lakisa bato ke wi ntango na ye koki boyoka ki malamu boyoka ki te etali bino surtout ba sigal oyo bazalaki averti mais bakipaki na barote abetaki yango kara et voilà opération nyonso to belelaki lelo ezali ya kobeba ezali ya kobebela bango po ete lelo bayebi te eloko nini bakosala nini. Donc moto aza kolela na kati na biso nyonso azo se sentir inculpé, se sentir inculpé na kati ya makambo nyonso po ete ntango na bandeko oloba boyeke kolela bato na bino makila bandeko na bino ekozala maboko na nga te. Bon, ben, on est là parce que ma qui va on a vu noir, besoin de la mopo, n'a pas de la moitié dans la tête pour ça qui et ça m'a dit qu'il y a. Ton voyez pas, n'est-ce pas? C'est bien, vous avez bien compris qu'il est temps. Alors, voilà. Au lieu de ça, on est tellement belle que le Congo, mais on va dire qu'on dit mango, c'est comme un niveau de communango, et nous voici là, le niveau de communango est grave.
ezali ya grave oyo bato nyonso bazali koyeba te par où mettre les pieds bato ebele na kati na Kinshasa baza koyeba te bapatrouille ebandi bakomi kokotela bato na bandako bakomi kobuka bandako ya bato po ete baluka kokanga bacriminel me bacriminel bokokanga bango na bandako ya bato na bandako ya bato donc bandeko boyeba bocomprendre ekomi oyo bakange na justice bandimi tozala makambo kolobela bino bayokeli bango te condamné à mort pour le paraît que sauter la bus bango compagnie bus ya batouriste oyo na compagnie bango mais lelo baza kokanga bango tomoni bango na kar moko monene conteneur bloqué là dedans mais sikoyo balongola bango na tribunal po ete bakenda bango so condamné à mort wapi mais bakende bango na bus moko de luxe toza bato soki ya solo soki eza ya solo na komona peleka te nzambe ya mpongo tolendo soki eza ya solo mpo tomoni bis yango bato baza kosote me toza koyeba toluka toyeba bis yango vraiment ezali yango wana upa ale tokei président de la république ya Congo Fatimeto. Pardon, pourquoi je fais un message pour le roi Fatimeto? Papa, il est moi parce que des autres kufa na Congo kuna il est moi parce que ça na roba qui n'a pas moi là yo ça na roba qui n'a pas moi c'est na yo ça na roba qui n'a pas mutu moko ya famille na yo papa mutu bakamie ya 7 fois 8 fois 9 fois la mimisi azongeli sumo liyo bakoyiba mpo komala bato botiki boyebisi ye aza condamné à mort bobimisi ye Fatimeto président de la république pardon na osemona bakonzi nyonso boyokanga bajuriste bapolisier koboma bato wana pardon oyebi mpasi kokila mpina ezalaka te boyebi te mpona babino nde bazokata moto wa nyama so motiki bango bao batikali bakonzina kosala mosala pardon bokomzela un message opa président kolela te eza makambo yaka mama eza na pasi na mitema kolela te mama eza makambo yaka na mitema kende na église bino bafani bolobela bokozela bien bafami oyo bazonyaka bakona bato na bango bazokufa bokelotala théâtre kuza baona kaso te bobowa bango pardon et voilà mama kolela te eza makambo yaka mama kolela te eza makambo yaka po te na ntango biso toza kobelela bobona mona biso tozosala maseki tobona kosala bablague elelo bokomi kolela non ne pleurez pas bolela te nana barekondition tozosala émission ezala combien de vie so tozosala baémission combien de papa alendaka boni bato bapartageaka boni lelo bokomi kolela bolela te tolobaki baopération poluka bosala bopere toyebi ndako baza wana batongi basonga bandako baza wana baza kosorganize lelo bino bolingo ozwa distraction toza koloba ngo toza kokauka mongongo koloba butu na moi siko tosali biso tolelela bino elongo biso tolelela bino elongo ngana kolela te ngana koseka voilà question bandeko c'est ridicule parce que population oyo akoka comprendre makambo facilement il faut qu'on le mette 1000 fois et alors on a 1000 fois wana yende moto lelo aza kolela pour nini parce que ayokela kitele mondobeli aza koloba na ndobi ngana za mopona mi ya nzambe ndobeli ngana ndobela bino bolengana lona pasteur po boyoka ke makambo azoloba oui pasteur alobaki bona bopanza ngona bino nyonso. Ne pleurez pas, les dangers là. Les dangers là, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la carte de Congo. Bogokamwa, comme je la carte de Congo, c'est encore grave. Oh, les akoya, les bons sont la bino. Tolanda. Combien de fois peuple congolais a na kura ya kuenlever moninga moko paso le congolais commerce motozo sala peut-être
créé Yahoo, on commis Moutou, pour sauver Moutou, là, il y a un docteur, nous sommes allés Yahoo, c'est une malédiction sur les nations. Le sang humain est sacré. Ne voyez pas seulement ma procès de son monde de la vie, non, c'est une malédiction sur les nations. Et cette histoire va peser sur le pays. Tu es juste. Même s'il y a des gens qui sont derrière ces histoires, c'est une malédiction. C'est une honte. Même les Brésiliens, ils nous regardent. Tout le monde est venu. Il y a des filles, des jeunes filles. Moi, tous les jours, on commence à mettre moi, on commence à mettre pour les savoir. Vous regardez, c'est vous rigolez. Le pays est en train de disparaître. C'est une honte en Afrique. Mais les magistrats là, le foot à $700, magistrat de 700 $, ma vie, yo magistrat, tu prends $700 pour que le laisse au Yoban, ou libérer mon temps, voilà, monsieur le pasteur, tout le monde matin, yo na se Matthieu zate. Monsieur le pasteur, tout le monde matin, yo na se Malik zate, na se Jacques zate, na Bible zate. Parce que matin, on va côté, na tant au Seigneur qui est toté à, bisous toté à tout le coquet, nous sommes en danger, nous allons noter à Saint-Luc. Bon, on va Jésus était dans le désert. Jésus qui est dans le bouillé. Pour aller, on est dans ma bonza. Le nom, bino, pasteur, vous connaissez. Bino, ma pasteur, vous les pasteurs. Parce que les bisous, tout ça, qu'on va, bino, ah non, non, quoi là, bino, qu'on a pas, on a été, bisous, tout ça, on va dans le Zambé. Le va dans le Zambé, amen, alléluia, amen. Et le nom, vous êtes concerné dans cette histoire. Parce qu'il y a mort d'homme. Parce que le sang coule. Mais il fallait éduquer les gens. Parce que c'est un rôle la bino. C'était à vous de pasteurs d'éduquer ces masses. C'était à vous de pasteurs d'éduquer ces politiciens. Mais les rapporteurs prêter serment. Qui sont autour de ces, n'est pas vous les pasteurs? Oh, merci, tout ça. Mais les pasteurs étaient là. Vous voulez qu'il danger dans côté? Combien d'ensemblements vous saluez dans le stade, partout, vous les pasteurs, même à l'époque du politique canadien, vous les pasteurs, oh, vous souciez de les albaquinés. Alors, tété, tout le monde soit bon, tout le monde monter des numéros, tout le monde numéro pour gagner de l'argent. Et nous, on sera des jours, ça sera 2 semaines. Oui, pour gagner de l'argent. Mais alors, c'est à vous que nous devons condamner. C'est Bino qui doit être condamné, vous les pasteurs. Bah, c'est l'histoire disant ensemble. Toute cette histoire est bana qui va aller de ça pour Kende. Bana Bazan dans le tout à l'heure là. Bana Bazara qui va enfant de la vie. Bobo qui va vivre qui va ndoki. Bobo qui va la ndoki. Alors on va ndoki ba komba shege ba kuluna. Ba kuluna ba combien tokti ba na kastanya makasese. Ba kuluna ba kotina la police. Vous êtes là. Dans vos églises, vous observez tout ça. Et on va changer, vous étiez où? Vous allez être où? Vous va pasteur. Maintenant, vous allez être là, vous allez être là, pour ça, on va sauter, nous allons dans Zambé, la bouton à moi, nous allons sur la sala, tout le monde nous sommes là pour vous. Alors, tu as la mine, tu comprendre que non, il y a un problème. Nous avons un sérieux problème. Il faut maintenant changer le langage. Il faut changer pour ça qu'on t'a les choses. Parce qu'on pensait que les amis devraient comprendre. Et maintenant, tu as changé de stratégie. Ça ne sert à rien. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps. Donc, tu vas dire Bobenga, tout le monde travaille à travers téléphone, WhatsApp, nous sommes en danger. Nana Saraki. 20 personnes. Bon, préférez sur le ah, vidéo, au moins, Fiwana, tellement Saraki. Au moins, il m'appelle Naye, au moins, il m'a colonaye, au moins, il m'a fait Tamoula. On a besoin de partager rapidement. Mais où il y a vérité pour sauver nation,
oya vérité za kubina minoko ya bato o ndike maloba o nazo ko bezanga tenza mo talibi boti de la bande ko to suma via bato nana saraki moto moko asaraki yango azate lelo ya solo bongo na biso mabete bolela mingi te parce que eza situation oyo ezo salama boyebi yango. Big boy, force du progrès de l'IDPS. Force du progrès de l'IDPS. Kidnapper, big boy, force du progrès de l'IDPS. Augustin Kabouya, ne soyez pas taisé, ne soyez pas bouche causée. Augustin Kabouya, nous comprenons bien, les Congolais comprennent bien votre silence parce que vous êtes désemparés. Big boy, force du progrès de l'IDPS, votre milice. Augustin Kabouya, les Congolais attendent les explications de votre complicité avec les kidnappeurs. Les Congolais attendent les explications. Ah bon? Avec votre complicité. Ah bon? Les kidnappeurs, Big Boy, force du progrès de l'IDPS. Augustin Kabouya, ayez le courage de faire une matinée politique comme vous avez l'habitude de le faire, afin d'expliquer aux Congolais votre complicité avec les kidnappeurs. Ah bon? Mais ce n'est pas tout. Ah bon? Il y a aussi une voiture qui est identifiée, la plaque d'immatriculation de l'hôtel de ville de Kinshasa. L'hôtel de ville de Kinshasa est sous votre contrôle. Ah bon? Augustin Kabouya, les Congolais attendent les explications. Ne soyez pas taisés. N'ayez pas bouche cousue. Ayez le courage d'expliquer aux Congolais votre complicité avec les kidnappeurs. Ah bon? Ah bon? Ah bon? C'est comme ça? Ezali yako yinda, ezali yako nginda, ya solo makambo ezali koleka na kati le Congo. Voilà balobi, voilà to la sabino photo comme moi, ndenge bandeko za koleka na kati le Congo. Voilà vous comprendre ngo. Allez bandeko tokeli mosusa lobili. Bandeko na ngai na lisusu ko na dossier ya bakidnapper. Nene tozomona justice na biso ezomemela makambo, ça ne promet pas que ceux qui bakali bazwana balobi sont condamnés, bazala condamnés, je ne crois pas. Et comme kokende ezotendre komemela biso baparti mone théâtre et comédie. Imaginez mwana na yo okuti aliki mosuli ayebisi yo kino papa nga moto nayibaka mosuli wana mpe nakendopesa naoza na voisin, mais yo moi sinon je vais keno te eza makambo lokuta mwana ayibaka te, mais mwana ye moko deja si andima yi keno ayibaka epuis olobi keno sava nazopinir yo mwana non kopinir nanu mwana te, ava kopinir mwana alakisa nanu esika amemaka misuni wana nde eloko oyo justice ekosala na bakidnapper wana. Bato bandimi balobi keno wi tobomaka bato toalevaka bato tobomi bango tozwi bare toke koteka, mais ava kokondane bango bapena la mort soki 20 ans mais balakisa nanu baacheteur, balakisa nanu bato basombaka bato baza nsima bakonzi bazocouvrir parce que eloko yango emataka na nini na aéroport na biso international ya nti mais tie ekoma na bapoto kuna soki ekenda na baamérique soki ekendaka na europe soki ekenda na asie eleka na nzela nini eza déjà strictement eza bien organisé, eza réseau moko eza bien organisé oyo peut-être ntina bakonzi mosusu ya aéroport bayebi makambo wana komaki ya soki omoni kolibo otelemisaka bango te. Sikoyo justice na biso bosungaka biso te, yango nde monike lelo moto nyonso akoma na motima kosala mabe po epiki ata soki asali mabe akokorompe mbongo akobimisa ye. Matondo wala bandeko bana some ekolo Congo makambo nini eza koleka na mabele ekolo Congo ya solo ekomi kosala soni mpe pasi ya komona ke
Congo, tous ont respecté, bateau les bandes baza koseka biso, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ni besoin batamaye les kunako, même la justice à Pamba, on sait comme on koloba, et de senga machine T, et c'est notre commandé va parler sur les tickets pour être tout ça la justice, et c'est un maloba, moutou, et penser comment encadrer ma camonio sur ko éduquer bana, encadrer bana, tout ça na place, toujours koraté. Toujours koraté. Tolini sunu tozo sikolo ba instructeur oya mindele ba ya ko éduquer bana na biso na kati na bandaku to comme ça bango ba po bana lelo manque d'éducation ba comme ko luka mindele ba pesa bango mbongo chaque fois qui bien éduqué est-ce que vous pensez qu'aroye ba teke corps ya moto eza sacré pour baza ko ça les amakambu ya ba barbare bon peuple barbare bango moko ba yebi. Oh, bazo ça les amakambu na bango bana bakoba lesbienne bana bakoba pédé bana bakomi nyonso bazo kolanda bango et moni to tikeli pouvoir na biso na maboko ya mopaya mema bana na biso nyonso a orienté bango na ndenge oyo ye ya diable donc tu échoué na limo échoué tu échoué alors qu'est-ce qu'il faut faire alors pour ta courage. Dans une nation, il y a solo les zonaka. Bon, la population intègre. C'est la canine. Son l'équipe boyée. Non, moi j'ai démissionné, je dépose. Oui, c'est ce que vous devez faire. Ministre de la Justice a déposé, ministre de l'Intérieur a déposé démission. Il faut vous démissionner de l'Union. Parce que c'est trop flagrant. Complaisance, au niveau, il y a boyé. Ça se voit, mais c'est quoi ça? Au Congo, c'est comme ça. On voit même, il n'y a pas de sérieux, mais il y a mort d'homme. Il n'y a pas de sérieux, juste d'instruction. Tout le monde a été, tout le monde a été, dossier criminel, mais par exemple, le cas qu'on vole, comment on appelle ça, vol étalage. Ils ont le quoi, textuellement ça, mais mort d'homme et sawana, crime et sawana. Dossier criminel, on a légèreté moroboy. Ah, bande pour la taille. Si on respecte les bâtiments, oui, je connais ce monsieur-là. Oui, c'était un magistrat. Oui, c'était un juge. Mais quel juge? Qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Et comme il doutait maintenant, est-ce que vous avez vraiment étudié? Est-ce que vous méritez vraiment qu'on vous appelle juge ou magistrat? Vous méritez un mot? Vous contre la corruption parce que c'est votre famille là. Non, alors on s'arrange. C'est honteux, c'est ridicule pour la nation au Bimba. Eh mes chers amis, tous les jours quand même, tous sauver à ce que nous pouvons sauver parce que là, tous quand même c'est éducation nyonso. Éducation nyonso ya bana foti. Et c'est rien à ballon, mais dès que vous travaillez bien, dans le pays là-bas, il n'y a rien de sérieux là-bas. Vous travaillez bien, oui, ça avance quand même, il y a amélioration, tout ça. Vous flattez bino, pour avoir besoin que base vanille sur la carte de Congo. En réalité, il faut vous déposer. Vous la conseil, c'est prendre à laisser. Matondo. Voilà comme nous avons les carte de Congo, et d'ailleurs passé à Koyokake, dossier au toit de la carte de Congo, battre payé, bateau comprendre était, basé à Costier Cabus à gauche, à droite, mais qu'est-ce qui ne va pas dans Congo? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il faut qu'il paraît, bota, image. Si c'est vrai, vous savez exact que ma campagne me servir à solo que na kati ya Congo tout le monde va moindo. Donc au moins on va sauter la bise. Donc au moins tout ça sont des vraiment vrai que na kati ya Congo. Alors arrêtons. Tokanga tout va que toi la justice la kaka gêne.
Ce qui est allé vrai. Parce que nous avons identifié l'image, nous avons hésitation. Nous avons confirmé mais si ça reste que ça vrai, exactement que Bakamoul et l'équipe Batouana, non. Mes chers, il y a tribunal, il y a justice, il y a administration, il y a intérieur. Il faut déposer. Il faut me déposer. Beaucoup d'avoir courage. Peter Kassad, beaucoup de courage. Moi, Maï, et à rien. Déposer. Dépose tout. Ça ne tient à rien. Comme ça, ce que c'est vrai. Ce que c'est vrai. Nous allons éviter notre domaine de baquette. Mais ce que c'est vrai, il faut déposer. Dès même Félix sur le mot, même tu es impliqué dans cette histoire. Parce que ce n'est pas normal. Comment bateau va faire les crimes dans la casse boy? Bon, transport la Miss Delix. C'est quoi cette histoire? Tout le monde n'a rien. Tout condamné de noter, mais toujours vérifier. Ce que ça y a solo. Ah non. Master, hein? Master Chunomo, ce que ça y a solo, s'il te plaît, déposer, démissionner. Écoutez-le bien. Voilà où la grande porte. Au dans la grande porte, on a minéralité. Mindele bazako le la bino tete bazako kosone bazako kosa Ali Bongo que non c'est bien bah dopé c'est bien oui il y a si fort je suis encore fort non mais au moins mon tour d'accord azako kufa déjà je suis encore fort non oh le français. Voilà, les côtés vivre yango ba kunyo so bilongi modèle na modèle voilà oyo so eza koleka na kati na mabele ko Congo. Allez, bango moko ba lobi nini toujours ka ba conseil poté makamuza ebele oyo eza ko sala vraiment pasi na oyo eza koleka na kati na mabele ko Congo. Bolanda technique. Je m'appelle Eliana, je suis parmi les condamnés à mort aujourd'hui. Je vais vous dévoiler notre secret sur la drogue que nous utilisons pour vous kidnapper et comment faire pour vous défendre au cas où vous tombez dans l'embuscade. Nous utiliserons le chloroforme. Anesthésiant utilisé par les kidnappeurs est un liquide volatile, a une odeur caractéristique et est soluble dans l'eau. Il fait perdre connaissance après 100 minutes d'inhalation, pas instantanément comme dans les films. Dans le bus, tu sens une odeur qui se répand subitement, bouche-toi le nez et demande à descendre. Avoir toujours une bouteille d'eau sur soi et un mouchoir en tissu, un bible d'eau, fait une double épaisseur et couvre-toi le nez par mesure de prudence. Note bien. Être sur ses gardes, suivre les mouvements des véhicules et des personnes surtout le soir. Vigilance citoyenne obligée. Voilà, what is the conseil bandeko basala ngozali moi ça ndumbo te mais ali baton sous basala on va utiliser pour attirer attention à bino pour la meilleure compréhension d'expliquer bino pour msolo mais il y a besoin de yete ezali mais ndenge utiliser technique pour te ba meka ko passer message. Voilà bandeko bana somme ko Congo ya solete o nyos za koleka na kati na mabele ko Congo ba image soit tinel biso ba jeune ba tombo ke ba lobi ba moko ba so la justice. La justice populaire, c'est exigé maintenant à quatre écoles au Congo, bah le justice. Image moi va tirer du son awa, moi to tira bilan mo bimbe za pour pas éviter ma kamona YouTube, to tira mo ke boko mona que voilà bazako beta oyo moko bakaka.
Voilà la justice commence à fonctionner, justice populaire et comme on travaille la carte na Congo, alors bravo, bravo, je pense que c'est la solution parce que sinon on a encore 8e fois à sauter les murs, à jouer sous à quelques bons bateaux. Voilà, balobi que non, bango moko, babali ko la justice na bango. Je pense qu'il faut les encourager. Tant qu'il y a une justice populaire, encore dans mboka nini tola. La police batasoni, la police voilà. Où allons-nous? Voilà, ma jeune Balobi, Baron Sala, police Batasoni. Quand on parle de la police Batasoni, on voit le numéro 1 de la police ministérielle intérieure. Yende moto azasubuta soni ozasamusala mabe, donc il faut démissionner. Voilà bandeko batombo ki bango moko babi bazasamusala bango parce que moi pour faire confiance dans la police et dans les sociétés pour être police et comme moto soni botala moyibi moko alobi ye albela binonimi ezakoleka totaye tokai yewa nani tevea na bandali wapi na mola il sont le premier pour nous là vu que nous avons bâti sur la banque et tout ça la na compte c'est la salle la logo ils ont mis le téléphone le papier sur nous va être ici de l'appel tout le monde peut te dire un moment un moment la foi et tout ça donc la boutique la taxi jaune la chauffeur de la liboso nani nasimama dans ce moment où de ça ya nani nasimama c'est la piste de la c'est la on est pas là attends on est pour la prime de nos pour mettre de toute la population on laisse de sécurité merci la police de Bispo le policier nous sera dans la ville pour l'état par la ville alors l'état l'état libre ça va voilà l'état libre c'est mon territoire tout ça Kinshasa by night oui ma bien la zone poli on a le nom du pays l'artiste du moment l'homme de son époque tout ce que les amitié l'artiste il va réussir ça la deux on prend une champagne un petit naïo na âge mais na makambo na 27 na besoin de mort c'est 10 000 l'artiste du moment voilà bandeko ezako yinda na kati na Kinshasa bato bazako comprendre te mubulu ezako kota tokei wapi tokei na kati na kankokolo makila na makila ezako tanga et donc alobi tango na ye koki oyo aizaki biso ke oyo atrocité kokota makila etanga na kati na ekolo Kongo o ayokaki te na tango tolobaki na yebi te soki azali wapi me na réalité bato nyonso bayokaki oyo nyonso tobelelaki ke edome azali en action ekoya makasi ezali kaka ebandeli kankokolo Bonjour, dimanche leo nakataka kokolo kisoda mungu atumuka bafeti batumasasa dezo yo wana muninga lali mor yo kizate yo mwaki bamasanga na babo bazone
voilà, sauver la casa Kankokolo, Adenis Monduki, Abomi Bandekonaye, Basoda Soki, 4 ou 5, Tomoni Awa, Balali, Kao, Nakatina, ville, ya. Bolivisi, moi, le Samakila, Ezate, voilà, Nakatina, ville, Nakatina Mboka, Kinshasa, Makile Tangi, Nakata Kankokolo, voilà, Tchokolani, le Romona, tout le Rwanda, wana, Bapese, Abeta, Bakongolais, Abomi Bango, 4 Congolais. Tout le Bakini, Kankokolo. Tu vas dire qu'on va, Basona, Baboulou, donc, Bisoté. To keba bozali infiltré na kata Kankokolo bilubi sikana tu hôpital Kankokolo et comme na boka batuti Kankokolo comme division batuti bon moni action alali si 3 soldats 4 soldats facilement papa baye ba rapidité bakanye batie mopanzi moto na bango tuti Rwanda makambo na lobaki lobi munoko na ngai nganga. Oh, nous sommes comme Mona, nous sommes autobaki, bande comme qui bichoté, bon, mon comme on dirait, Maseki, et voilà l'histoire Oyo, Ezakoleka, na katina mapele Kolo Congo, Ezali a passa comme Mona ke bandeko, bazali kufa, na mapele Kolo Congo. Alors, tout canon, Neko. Bonjour, ma soeur, bonjour, maman, Adrien de la Zaïroise. Maman Naga. J'ai supposé si c'est pour rien. Bolandai. Bitumbo les autres salles, c'est un bitumbo très noble. Mais les autres étaient la 4e maille. Voilà. Et puis c'est vraiment qu'à ce moment-là, à ce qui m'a connu. Il est plus connu déjà la haine. Et même, moteur la somme de Kaba Urbain, ce qui j'ai assertivement. Comment les gens qui ont été soupçonnés en premier lieu, la Sibatini, qui a donné l'ordre au général Kassoroko Atima. C'est monsieur-là, le hôpital. Et ça, dans le mot, pour le nom, Peter Kazadi, c'est que Peter Kazadi. Ah bon? Parce que ma petite mère, sur la là-bas, une amie, il y a la fille qui m'a dit. Ah bon? C'est vrai. Et ça m'a pire petit à partir de là. Tangu bakosi biso bazokendela bato kozala kondamne zela tindela yo video omonda talo omona bato les criminels dans un bus de luxe babuki nini fenêtre bango nyonso batini au vu des dossiers des autorités et de la police. Ça, c'était seulement, comment je peux dire, un camouflage. Ça va toquer, Tokaya Kibango, Alain Balimou. C'était le plan. Comment vous pouvez enfermer les criminels, les déplacés qui ont fait avoir le point B, et pas qu'ils la prison, mais dans un bus normal. D'élite. Génération de l'agneau, une image autre. Ton monde est déjà papa. Ces Kassaïens savent de quoi ils sont capables. Ils sont en train de préparer leur coup. Ils préparent leur coup jour et nuit. Parce que par venir libérer le Bamadaga à Chilouba. C'est pour cela, Poni, si la Babou va venir à des autres rapports là. Communication avec le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de ceux qui ont affaires extérieures, va monter à Kassa et Katamé, attacher les armes de tout la même moto à la scène. Mais au constitutionnel, la PDG, Banani, procureur et Bélé, Balouba. Maman Adrienne, qui aux
autres n'a pas ONG, il y a droit de l'homme et c'est comme si on était encore sous-informés. Et par ONG, ils allaient qui neuf à l'époque, il y a Kabila. Nous, c'est vrai qu'il y a Balouba. Et il va voter. Maintenant, sur le pouvoir, Balouba va contracter Nani. Va contracter Nani. Va contracter Nani pour la Bango. Hein? Pour le Ozoua, c'est qu'il y a un il n'y a pas de ONG, il y a le droit de l'homme au Congo. Nous sommes les Arabes, Balouba. La loi est communiquée parce que, et ça, quand la Bango, la Jossa, la Bango, ça va Congolais, Congo. C'est ça le problème. Et nous allons voir quand, nous allons voir après Félix, la loi de l'homme dans les communes. Nani Katende, ceux qui nous ont le deuxième président à Sénat. On peut dire le Mabata. Aujourd'hui, il y a il y a Bakina par la et ça me fait toujours mal de voir ce qui se passe dans le bateau. Mais merci beaucoup. Matondo qui a solo et ça fait mal. Ça fait mal ya koyoka ba audio ya solo ndeko na ba analyse na ye. Toyoki ango ya solo ça fait mal ya ko mona ki ya so situation za ko de kana kat le Congo moto moya lo ba les contrôles exact parce que tout ça ko mona ngo ba preuve eza wala ki ya solo il y a rien ça ne va pas na ma bele Congo le gouvernement exact ba makamutu eza ya passé na ma bele Congo. Alors voilà la situation où ils ont les Kanakats de Congo. Alors, mes chers amis, bon, on a la localité. Ce qui se passe aujourd'hui à le Congo, bateau le nyonso, ba coupable, on va y la biso depuis longtemps, distraction politique. Baye baka une chose. Aujourd'hui, les gens comme ça pour les dans le monde entier. Quand on parle de gens que homosexualité n'a pas belle comme tabou et comme il faut sentir en beauté. Non, homosexualité, pas question chez nous, pas que chez nous. Dans les jours à venir, dans les années, des mois à venir, et cause à la peu politique même. Politique comme besoin au yoka, des partis politiques, la religion. Et cause à la caca, ndenge moko ndenge lelo quoi homosexualité to li yango te ba gay ba payer belé Afrique ba bali ko boya ndenge pe lobby ba ko comprendre nzamba ko permettre biso to boya likambo ya politique. Tous ces gens les occidentaux en profitent parce que tozana ba représentants na bango ko ba ko benga ba politiciens. Et bah, pour dire, quand ils font du mal, bah, on va leur encourager parce que, oh, le Congo, ne cherchez pas loin. Ça vient de l'Occident. Nous sommes ne cherchez pas loin. Sur vos belles boules, vos zones, vos belles films de la cima. Beaucoup de monde, bah, pris nos belles et payés, bah, quoi. Pour la mine, on a ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui vont zoner vos belles boules la cima, beaucoup de monde va prendre Nobel Bakokoya, va appeler la Katachi. Bon, on a le bien évident. Bon, qui va comme la vie, c'est ma camboyo. Oh, on a les lots. Et bandi les lotés. Et banda kala. Et bakwaza qui dit bah, tant que on va trouver dans une baroté. Ceux qui Congo peut être télémis comme il faut. Karaté Bokoyoka. Makambo ikrene sila. Makambo ikrene sila bokoyoka. Ba prix Nobel et bele bako kanga bako kiba bako limwa. Na iti bino nini? Retenez au dessus de l'eau. Ba prix Nobel. Ba prix Nobel. Et bele otwana bako na mboke kolo Congo bako limwa. Po bango ba banda musalango. Musala odelo bozo ko mo le komi populaire na ba o ba kaba na ba tout ça ba big box ba komi na ngo mais banda kala et banda kala bon na boula alors l'homme est sacré, n'oubliez pas, l'homme est sacré. On ne sait pas qu'on est canacate dans le Congo baza ko bossa ngo que l'homme a sacré makila mutiza sacré, ils finiront par payer.
bazo penser que non comme mundela zo tinda bango mundela tindi yo mutu tête la tête mutu pour la que nzamba ke la moto na lolenge na ye yo mutu nyama tindi yo mutu nyama atindi yo po ozali mal éduqué po ozali bien éduqué okondima te nyama tinda yo mutu nyama tindi yo boma ndeko na yo. Donc à considérer comme nyama o boma ndeko na yo nyama yaza nyama yako boma ndeko nende azo boma wana te matindi yo vraiment vous comprendre c'est là que comment on a battu le bako kangama na mi kole ko na yaka après makabeza ko kende malembe quand dans l'ensemble peut tabiter quand dans l'ensemble peut ezakoya et qu'on frapper bango quand dans l'ensemble ko frapper bango o makila ba ndeko baza ko boma lelo na kati le ko kombo yoka ndenge ni likoleka batebele bako kamo kia so o tondi bakite makamonini o ezakoya parce que toi qu'on vivre en to poussa na temps ya restauration ya monde Nzambe alingo restaurer monde mais ezaki yungulu a restaurer monde te na bato lokoso na bato oyo banyama bazotinda jamais ya on est bino ne baleli oza muntu oza bana bilaka soit mwana bilaka kolela te oyo eza koleka wana yo mwana bilaka oyebaki yango ke koleka tokovivre yango ozalaki nde pili oyebaki yango mpo tozomundela nango bitumba na biso nde ezalaka mpona makambo oyo so batebeli bayebaka yango te makambo oyo lelo tozobundela banda kala bakeyona makambo na bino wana lelo ekomi ya bango ya biso sute totiki mpe te totikeli bango makambo na bino ezaki ya biso teyeli wana siko ekomi ya bino bolela biso maboko nza pembe matondo na bino solo bandeko ya solo ke kada na nzambe oyo bato oyo basalaki yango 8 siècles ba préparation na bango oyo bakomisa biso ndenge bakomisa biso lelo ke pendant ces 8 siècles tokanisaki bango bayelaki biso nzambe te et voilà c'est ça qu'on attend maintenant la révolution divine oyo penza kanda na nzambe ekofrappe oyo déjà ebandi kofrappe et frapper fin ya hégémonie occidentale et frapper fin ya mensonge et si hégémonie déclassée hégémonie occidentale déclassée mensonge tant ya verso hier mensonge déclassé et nini susu alors bandeko fini le temps est arrivé temps est oyo penaki nzambe il faut alakisa mokili ke oui ntango eza ya ye oyo il faut récupérer mokili à mettre fin physiquement et charnellement na makambo oyo nyonso ekomi nde ntango suka ngo bozo komona tokopase moment oyo ya tami oyo bato ebele bakokweya na ntango oyo bato ebele bakokweya même frère na yo même leki na yo yaya na yo akokweya mpo azalaki mangongi abena oyoka te akokweya voilà bandeko bana somo ekolo kongo ya solo te oyo nyonso akoleka na kati na mabele ekolo kongo tocomprendre yango eza barituel satanique mpona nini tolobi yango boretenir eloko nazoplike bino sikoyo oyo nyonso bokomona eza koleka wana totali bien les organes bazwi les conteneurs et les conteneurs ça fait des années oyo bazozwa baorgane oyo bazozwa bana bazokidnape bana bazokoenleve bana bazozwa makila ya bana baza komela boyebi yango bayebi te eza pasi mingi ça ne sert à rien de vous expliquer encore plus loin parce que bamingi baza limité baocomprendre rien bato wana bazokoenleve bana wana bazotortire bango mpo bazwaka makila na bango après balongoli bango makila batravaille pendant quelques une année 2 ans bazwaka makila bazomela yango comme bière comme champagne pour baza encore vie long ya bato ya bakoko baloki na bango et après bazwi bango bapesi bango bapédophile ale bango bazokosakana na bana ezala mwasi ya mobali basakani na ye basakani soki bamoni mpelaki alembi ale bakati ye mbeka barécupere borgane ezalaki nano malamu oyo ya mabe ali bakarkase babwaki voilà le système wana oyo wana toya koloba alors pour na conclusion
biloko nyonso ezoleka na kati na ekolo Congo c'est une obligation. Bandeko bona na malamu na bokeli nyonso. C'est une obligation, il y avait Illuminati, obligé Congolais de passer dans l'action moyennant l'argent. L'argent, oyo, Yamabe, pesi Congolais, bon kubomba ndeko na bango, pote ezala bazozwa organe wana pour bake nango médicalement teke remplacer pas bato mususu te biloko mususu bazokolia biloko mususu monde na bango ezosenga beaucoup de sacrifices. Il faut koboma. Alors kobomana moyen 400 500 $, c'est quoi? C'est rien. 400 500 $, apesi moi petit wana bamona o liboma ke bazwa vote ya zo calculer son na petit 5 personnes. Ah, nous avons combien? Ou nous avons 2500. Ou nous avons 500 000. Oh, tu es fou dans le cas. Nous avons raté. Et ça, malédiction. Malédiction. Donc, bazo sande mwana po kanda na nzambe e matana kati ni kolo Congo. Po ba yena kike banda. Vous avez un très bien bana mama Congo. Na bana lingala, na bana français te. Na zone bana lingala. Ba yena kike pouvoir na bango na biso n'expliquer bino faire hégémonie faire makamoto et si ba suna contrôle na biso te. Alors ba dit que nzamba a récupéré nzambe ya pour tout lendo a récupéré bena Congo a récupéré biso. Alors bango stratégie ba tie ba matisa kanda na nzambe. Et si vous comprenez très bien mais vous va comprendre vous comprenez très bien. Donc, où les autres, les Kanakati, le Congo, ils ont une stratégie, il y a au niveau spirituel, il y a au matisa kanda na nzambe. Nzambe, batango na zo comprendre te, bino pela bana bilaka, bino pela bana na nzambe, bozoma aussi makila noir ya ndekono yo, aussi makila ya ndekono, eza ba pardonner donc ba pardonner ba voter. Alors, ba matisa kanda na nzambe, mais nzambe ayebi. Tanto ba nkoloba, mingi ba kokufa. Atrocité kozala mais quand nzambo ya punition tozwaki ekozonga lisusu punition tozwaki oyo 8 siècle ya torture na bango ekozonga lisusu mais bato bakokufa voulu ou pas. Voilà, ezali oyo maloba na nzambe salaki libération à Congo et que ça atroce. L'atrocité ne cherche pas, ne pensez pas que et qu'on a moyen il y a autant qu'on vivre. Ce n'est pas encouragé, mais c'est une réalité. Ça va se passer. Seigneur qui va mille la carte de jouer la prudence pour que tout empêcher bateau va passer dans le niveau où il y a beaucoup de âmes na biso tout empêcher mais que Bélé va comprendre quitter voilà oyo eleki na katina na makamuza koleka ya solo ndeko otangi ndeko Jean Didele ya solo likamuza ndenge wana donc bato wana bazaba mwana tanga bakomona bango izate bazako bafivaka na makila ya bato bazo vivre nango ndenge ndeko lobi wana tangi kombo wana mwana tanga izate bakuzuta tokile bana tokile bana elbaka bakati makile zako bibatina tsa makila wana bana posa nango yango wana po bango bamela bato wana oyo Illuminati. Voilà. Alors voilà, tout ça que nous stock au monde à Congo, il est temps que chacun de nous a comprendre ici quand il est commis et c'est à commis et ça non retour. Eza non retour na bisibino o eza ko yeba makamona nzambe ni eza ko kende o na bisibino eza non retour. La victoire est là. Nzamba za ko équipe asa équipe déjà mboka pour ma colonel dans la mboka wana azotala boba za ko koya azotala parce que eza etalibango bayokela bisote et nzambe ye moko azo récupérer mabele ko Congo. Voilà bandeko bana sobe kolo Congo solote ezali ya koyinda makasi na katina mabele kolo Congo tolanda nano video moko ndeko moka tindeli biso toyebanane ndenge zoleka na mokili na bakwa mosusu na mokili nini eza koleka à gauche à droite. Il est tempé toyebaka parce que Congo peut eza dépendre na makampo zoleka ailleurs. Président de la Fédération de Russie, Vladimirovitch Poutine. L'Occident est prêt à tout
enfants pour maintenir le système néocolonial qui lui permet de parasiter, en fait de piller le monde, de collecter un tribut humain croissant. La Russie est une grande puissance millénaire, un pays civilisation. Elle ne vivra pas selon de telles règles. Cet Occident n'a aucun droit moral. Elle discrimine et dissocie les peuples entre eux, entre ceux de première catégorie et les autres. Nous n'avons jamais accepté ce nationalisme et ce racisme politique et nous ne le ferons jamais. Il est bon de rappeler à l'Occident qui a commencé ça. La politique colonialiste qui traite des esclaves, du génocide, du peuple indien, du pillage de l'Inde, de l'Afrique, exterminer délibérément les ethnies entières, pour sans parler de leurs terres et de leurs ressources. Ils ont organisé une véritable chasse à l'homme, comme s'il s'agissait de bêtes. Ceci est contraire à la nature même de l'homme, à la vérité, à la liberté et à la justice. L'ordre de ce monde unipolaire est par essence antidémocratique et liberticide. Il est profondément faux et hypocrite. C'est absolument honteux. Honteux pour ceux qui le font, honteux pour ceux qui, comme des esclaves, avalent en silence et sans broncher cette insolence. Le diktat américain repose sur la force brute, la loi du plus fort. Tous les pays qui disposent ou cherchent à disposer d'une véritable souveraineté stratégique et sont capables de défier l'hégémonie occidentale sont automatiquement considérés comme ennemis. C'est sur ces principes que se basent les doctrines militaires des États-Unis et de l'OTAN qui exigent ni plus ni moins qu'une domination totale. Les élites occidentales présentent leurs projets néocoloniaux d'une manière aussi hypocrite, prétendant avoir un esprit pacifique, en parlant d'une certaine dissuasion. Une ruse de ce genre de propos rusés, circule d'une stratégie à une autre, et au fond ne signifie qu'une seule chose, la destruction de tous les pôles de développement souverain. Comme le disait Goebbels, plus le mensonge est gros, plus il passe. Ils agissent selon le même principe. La Russie comprend sa responsabilité devant la communauté internationale et fera tout pour ramener ces têtes brûlées à la raison. Je voudrais maintenant revenir sur ce que j'ai dit et m'adresser à tous nos citoyens, pas seulement aux collègues présents dans la salle, mais à tous les citoyens de Russie. Voulons-nous vraiment avoir ici, dans notre pays, au lieu d'un papa et d'une maman, un parent numéro 1, un numéro 2 ou un numéro 3 ? Voulons-nous que les enfants dans nos écoles, dès l'école primaire, soient exposés à des perversions qui conduisent à la dégradation et à l'extinction? Voulons-nous qu'on leur apprenne qu'il existe d'autres genres que les hommes et les femmes et qu'on leur propose une opération de changement de sexe? Voilà, bandeko wana sumekolo Congo, le monde bouge, na kanisi batebele bazako na teke mukile za koninga. Koninga ezoke na vitesse moko incroyable, oyo bazako yeba baza éveillé, bazako yeba que non, bako kosa biso de soutenir. O bazako yeba te mingi na kati na biso, bazako konde ko croire dans ce monde oyo occidental. Oyo eza toujours lié à mensonge, na démagogie, oyo eza ko détruire mokili mosusu, mais ba peuple mosusu monde parce que baza informé te. Ba mosusu lokola biso na Afrique na Congo, tu es informé que tu penses toujours que oui, oyo bango bazo tiela biso de bosso ya wana nde moto ezali ko la biso de la nzoka te kuna eza réalité ezali kaka mensonge na mensonge. Alors, c'est à nous de chercher l'information. Et je sais que moko na biso atelema aluka information pour être ayeba réalité oyo nini eza koleka na kati na mokili. Allez, toleka. Le président Macron a dit qu'il faut éduquer ses enfants. Lui, il faut qu'il soit éduqué déjà. Qui? Macron. Ah bon? Bah oui, à quel moment tu vas partir prendre ta professeure de français pour la baiser, la mettre dans ton lit? C'est-à-dire qu'il n'était pas éduqué. Il n'a pas été éduqué par ses parents et pas correctement. Voilà, Balobi, Aïe, quoi éduqué correctement. Soit éduqué correctement, la qualité, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Nous avons ça en route pour vraiment français, pour insulter, pour babi que non, Azraki bien éduqué et voilà. Dans le cabine colonial, c'est éducation de base. Éduquer bana parce que moi je suis bien éduqué à quoi dans la société et dans le coup il y a besoin de parents que oh l'enfant là il est vraiment bien éduqué, regarde comment il se comporte, regarde comment il respecte les autres, respect à l'autre, respect, savoir qu'est-ce que l'autre demande,
Qu'est-ce qu'il faut servir à l'autre? C'est ça. Respect on a, et il y a la WAP, il y a la base, il y a éducation. Alors voilà, lui Konake, et ben Emmanuel Macron, a mal éduqué, a éducation, voilà, français, baromoko, bazako, lobango, boutou la moïke, vraiment ce qui se passe en France, et ce qui est bien éduqué, ne ezakoleka, ne wanate. Allez, toke isusu, de l'autre côté, solo, makambo ezakoleka, la katina mokili, batepele, bazakoye bateke, ça bouge un peu de partout. Ils ont bougé partout, bidon et sérieux, ça bouge. Et ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui vendent la mèche. Le porte-parole de l'armée Kiev pour l'est du pays. Moscou dispose de beaucoup plus de soldats que Kiev dans cette grande bataille. Le chiffre impressionne. 180 000 soldats au total à l'est. Dans le détail, il y en a 120 000 au nord de Donbass, 50 000 autour de Bakhmut et le reste est dans cette zone un peu plus au sud. Sur le front sud, c'est la même chose. 80 à 100 000 soldats russes. Si on fait le total, donc David, il y a entre 260 et 300 000 environ soldats russes en Ukraine sur le front en ce moment. Pour mémoire, Kiev ne compte que sur une vingtaine de brigades pour cette contre-offensive. Une brigade, on l'a déjà dit, ce sont 3 000 soldats. Donc Kiev a mobilisé 60 000 soldats sur sa contre-offensive. Le reste étant disposé sur le reste du front. Et sur ces 20 brigades, 3 seulement ont été employées pour l'instant. Rappelons que pour réussir une contre-offensive, les soldats qui sont à l'attaque doivent être 3 fois plus nombreux. Deuxième raison, on a clairement sous-estimé la cohésion de cette armée russe. Écoutez le général Jean-Louis Palomance. On est en train de constater la puissance de l'armée russe. On l'avait un petit peu, comment dirais-je, sous-estimé à un moment donné parce qu'évidemment il y avait tous ces problèmes de commandement des organisations. Raison essentielle, c'est la loi du nombre. Et ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui vendent la mèche. Le porte-parole de l'armée Kiev. Voilà l'actualité, pour les cas à gauche, à droite. Voilà Emmanuel Macron qui décide qu'il faut asirisa makambo nyonso oyo eza koleka na kati na mokili alobi akokanga réseaux sociaux nyonso toza koyoka. Et pourtant, tout se passait devant nos yeux. Les images que tu vas voir dans cette vidéo sont carrément d'une autre dimension. Et pourtant, dès le début, c'était sous nos yeux. Rappelle-toi, Macron, lorsqu'il a gagné, a fêté ça devant la pyramide du Louvre. Est-ce une coïncidence? Et tu vas voir que très souvent, ce signe va être utilisé comme pour signifier une forme d'allégeance. Alors, c'est pour vous dire que makambo nyonso boza komona na ba président nyonso baza na kati wana lelo yokaka makambo ebele lekaka, c'est-à-dire que ezali baza na monde mosusu, monde ya Illuminati yango moto eza kokorge oyo eza kotinda bango basala banko basala basacrifice baboma bapopulation na bango ndenge ezoleka na France ndenge ezoleka na bapays ebele même la biso na kati de Congo eza monde ya Illuminati bango bazosala baku wana nyonso bastratégie bazotia en place. Alors, comment s'en sortir nango et le senga tolanda de près maloba oyo nzamba to kopesa biso ndenge nini bana na ye bana bilaka toko se comporter ba moment oyo ezali moment moko très difficile et puis moment moko ya passation oyo ya restauration ya monde oyo linga to changer fin na bango qui c'est fini ba ko changer en société que ba sur l'hégémonie na bango pour dominer encore le monde, c'est fini. Tout le monde a un monde multipolaire, tout comme un monde, tout le monde a un monde unipolaire, tout comme un monde multipolaire. Alors, système non seulement pour gouverner le monde, et quoi, brixeye, et pour l'année parce que nous avons moto à Salakike et Zala, n'engue on a toujours comme moi dans le alors, c'est à vous, Bissomro B na Congo, tout le monde tous s'adapter d'ailleurs. Surtout que le monde bouge. Bougeons ensemble avec le monde. Ce que vous avez battu, tout le monde va manipuler Bissot quelque part, n'a battu le sous-sous, ou va côté ça, mon boulot entre Bissot. Tout ça, parce que nous ne sommes pas informés. Donc, vous n'êtes pas informés. Les amis, les frères ne sont pas informés. Si vous êtes informés, maintenant, vous avez le président pour dire non, ça ne passe pas. Et ça, j'ai l'abino. Vous massacrez ma population à Bissot. Mais si vous avez hey! Attends, gagner na yo, pour na bango, le kuta, et ya solo, et ça le kuta. Et alors,
totala kaka ndenge nzambe atakokumba mokili. Donc oyo azali na chance tokoloba mikolo nyonso bafwa basala pote mangongi elekaki mingi mangongi bato babala koyoka lisusu te bato bazo koyoka te bazolanda lokuta totika bango eza shwana bango baprefere balanda lokuta mpona bango eza ya solo tosala nini totika bango bakende na kufa. Voilà matondo na bino nyonso topesi matondo na bango nyonso bazalaki na biso lelo na kati na chaîne na biso tobandaka liboso matondo na biso epai ya mbuta na biso MKN matondo epai na yo mbuta matondo mingi matondo epai na yo mama na biso ana lusakweno matondo epai na yo papa na biso Mikael matondo epai na yo papa na biso William mama na biso Marie na kati na Dallas matondo epai na yo papa na biso Emmanuel Yeko matondo papa Willy Kayenga matondo mama na biso Jolina papa na biso Ndongala matondo epai na bandeko nyonso oyo ya solo batiak bayebaka ke esengela peke tofuta courant tofuta internet matondo zama pambola bino matondo epai na papa na biso peko se vasongele ozana biso wana matondo epai na yo osalaka bageste mingi zama pambola yo losako epai na yo mama na biso Dikela Lemba losako mama Sani Shungu losako mama Dikela losako Koko Bokechu Amo losako na bino nyonso olandaki biso kubanda lebandeli tina suka nzamba pambola moko na bino losako epai na yo ndeko na biso Luyeye Luka tu voilà losako na bino nyonso tokosante tomonaki papa na biso Bitodi oui français Bitodi azalaki wana losako epai na yo losako epai na mama Elise Mosantu losako tomoni mama na biso Bijou Kizinga pe azalaki na biso alekaki deja losako ndeko Sani Shungu losako na bino nyonso partagez à tous les amis bayebaka ke tokomi na temps moko bandeko na ngai oyo ezosenga mpenza motu esala korefléchir 1000 fois sino te papa mama toza wana bangumu batelemi balopar batelemi tout autour badevore biso nyonso basilisa biso bosilisa bango basi bapesi ordre bolia bango toza nango wana bolia bango alors biso moni tokokobikisama toza epele so totomboki même so boza epele même lopara bokima baleki epele mpo boko lopara kangi moko me bino mosusu kuna na mbeli oyo azokata loboko azokata nino lopara bokoboma lopara me wana force ndenge bokoboma ye. Voilà moko na moko abenda polo il est temps de résonner dans ce sens-là. Voilà matondo na bino nyonso tokutani mokolo na lobi nzamba pambola moko na bino nzamba soga biso tokutana mokolo na lobi ingeta ibobo